lilele kama lobana ebele. Kimbe na Luanda. Zana Angola tepe. Makambo crise zana Angola na Kinshasa te. Bongo boena nzela biso to sala ba crise ti wapi. Ah suki za wapi. Kabo e baba bonza nzela nde bonga. Motivation ni bosa na obongisa nzela. Motivation ni esa no bobongisa nzela. Mbongo. Mbongo eza wapi pere ezaka ba aide tozo sala aide mpona lupango. Mbongo eza wapi. Lupango na biso moko yango moni tozo simba babeshi boye. Yabo moni na Angola oyo boye. Yana bomoni diamate bana bobande vende. Diameza wapi pere. Awa ga tozo bonzaka nzela. Mais makambo diameza na Angola ate. Ngai elo na soulever notre point misatu. Elle bosse za nini? O eza route scolaire. Bana bangena la classe na lycée. Lycée de Kimwenza eza boui. Collège eza boui. Lycée limité batu minene. Hein? Bibliothèque munene. Les plus grandes d'Afrique. Eza likolo awa. Siko tozomona ba négliger biso po ba journaliste ba yebele to lobi to mona réaction moko te na nzela na biso ya Mwenza o donc to senga na papa Sami badi banga na ya na biso papa na biso André Kimbuta batela ya biso likambo oyo ba ya ko aider biso ta mapango na biso lingo kini oyo mbongo te ba pesi so mbongo te mais to ta pona le pango na biso moko on va te protéger le pango na biso po to romi na suka to ba te mbula se beta mapango ekini donc négliger biso to na considérer biso kutu tie na kindele ya biso ba considérer biso suti donc pour d'aller to senga ba considérer biso to ba peuple to na kata capitale to ba province to na capitale ba ya ko bongisa biso nzela oyo ba ki peka ba boulevard ba boulevard de biso na nini ba to yoka ya terminer nini boulevard c'est presque biso ba maman bando kende misala laisse ba moto mataka janvier dollar est comment à combien comme on a 15 biso tozali bakondila biso baza pona biso ba pepe biso ba mama tozo nyoka malaki ndele basunga biso mukonza mboka yokela biso mawa bongisela biso nzela zula biso solution parce que to lobi na mutu mususu azo kipe biso te mais mukonza mboka talela biso makamba kindele la biso bongisela biso nzela na kanti mufabozo loba yo na mbula donc moyen ezali susu te tozo nyoka ma vraiment souffrance pourtant mukonza mboka na biso azali kobima na bino chaque jour dépense à transport ezala combien ko nganda kobima na biso dépense tozo dépenser tant sous 3000 okokoma rond-point aujourd'hui 500 oye a aujourd'hui moto kei moto tant sous 1000 francs na bo wana 3000 euros osuka ka koto mais so boki indépendant soko ke musika moyen ezate moyen ezate si la ville combien to lesa bana ndenge nini moyen ezali susu te tokende koluka transport a pamba combien nzela ndenge katani boni transport a pamba tozokoka te bongo bana yango bana nyonso bazobeba biso ka boni pase eleki babongisela biso ata nzela pour vi bana mpe bazwaka mwa kima biso bamama tokende kolukaka mpo na bana Toma la passe biso ba mama tala bota na lobo. To bana classe na Kimwenza école munene ezali awo. Ba ko ya ka bataille lobi na tongo so komi na vote ba eka to voter bango boy. Hein? Toma la passe. Mama uti wapi ozo ke tu na. Na uti loko moninga bona uti na 7 km.
outa na kimwenzo okende kama makolo ti kozwa bisi kuna toomona pasi mikoso baka kofilme moto pesa te moto biso tobotamaka na moto biso mama tomataka na moto biso mama tomataka na moto te moto yaka mpona biso mama te bisi nde kosunga biso ekola bana kimwenza bana baomona pasi bafamille baparent mbongo te afute amona tike kuna kiti na rond-point kiti awa zusu moto ti kuna kozonga papa yango bafutaka ekonde mama aza mbongo minerval epai bambongo moto siko na gouvernement kosenga bango lipo babongisela biso nde nzela gouvernement ezonga kala office de route ya kala ezonga oyo bakoma bachinois bapesi bango mbongo ndambo batie biso zelo elobi na ntongo ekei office de route ya kala ezonga mpo nzela ebonga mbala moko next one. People in the house.